Il est le Cambodge ministre. Yes. Bana parinde tolobaki na studio na kusika ngoyo. Banda acoustique la mingi te. Leader mboka alobaki aubeta acoustique. Ya omoni tozana ba il est le Cambodge. Azozwa déjà prise. So talia omona Raman Kota omoni le fofo le collège omoni. Venanga to a Congo di Kowel. Di Kowel. D'accord. Di Kowel yo di Congo. Fofo le collège. Fofo le collège. Donc acoustique on a bandi déjà. La Raman Kota binda basi mtaonya tabifer. Raman Kota. Leader. Dolo. Raman Kota binda basi. Leader. Tozao. On prépare les choses pour vous. Bon CP là. Bon CP là pesa makasi. Oh Ezaya Nzambe. Nzambe mashaja. Raman acoustique. Suka. Nana ebisio bako CP là. Boko CP là. Boyoka. Boyoka leader na bino niveau koyemba. Boyoka chant. Non boyoka ebongote. Boyoka eso abimsa siko mama yoni ya sika. Hein? Poza ya Nzambe toujours. Leader. Raman Kota. Hey! Hey! Mama yo 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 yo. Amour masogeza la gata mbongo ye. Bena senga mikoyo ya bibende. Ya makaza yeluta mai mutu ya ye. Amour masogeza la kilikonda. Mena lukango na ritma mea Bena zwaka dipusa ya muna pesa Hipa ya mikwekenda kusala mangomba Yango somo na ngate pongomba mwesipi ngai Amu vraiment waya mikwazo ngizinga Vraiment Angalia wale Mama yo 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 La vie pourquoi ça passe à la yaboye Sagaluki bafuso konswa molaye Sagaluka sukale konswa molaye Sagaluki mopepe konswa molaye Bizweta la bakaze monakande Yabo toujours eluke la gamote maye Olosi midondo timoto barade maye Sabali lokoda polino na zandoye Mama yo 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 Ah oui, tu as la bongo. Ah, oh, tombé ta gueule. Les amis, tu check mi bal. Mon coin intro na ou. Donc ah break avec soutien hein, to longa la break. Tokata. Na demi nzambe sika. Ouais na ko zo na to ko dropper. Faut mettre. To dropper. To dropper, to continuer, to dropper, to continuer. On est là. Quartier latin, El Paris. Nous allons para. Après, Kikoel. Nous allons Bindabas. Nous allons Cambodge na batterie. Nous allons Bob Ndombe Lisusu. Donc, na Jimmy Nambonda, na Somo. On est là, Tina Tango. Donc, balinga bandule, balinga biso mingi, moya to ali awa. Freelance a déjà wana point. Freelance a wana donc. Ata mère na biso feroz.
Bonsoir, bonsoir. Landinio so Boumessana Kolanda Yabino Mopandi Sango Monene Mboka na Kombo ya Edino Image le King de la presse. Yambo ya Kobanda Masolo Nangai na Poko ya Lelo P actualité ou ekozileka na Mboka ya Paris to Mboka ya Mikili. Na kopesa na Bambote Nangai na bandi koneso basunga ka Edino Image 5 étoiles de love étoile d'amour. Le véritable diamant noir c'est le Wumba. Na kopesa Mbote na Tiu Dema Kamasu. Alors, actualité na biso ya Lelo na Mboka ya Paris. Ezabongo était le 11 novembre 2022 to zabongo na soirée ya ba maman ya mitema minene ba maman de grande cœur o ezabongo kokumbama na yemei mama fondé Anto Poliba ba maman na biso ya grande cœur ba kosala soirée na bango o ezabongo na date ya le 11 novembre 2022 na espace Noisy-le-Sec. Espace Noisy-le-Sec, où on a 14 rue de la Pointe. 14 rue de la Pointe, nde bokomona esika ete milulu ekoleka ba maman du grande cœur ba kozala na biso elongo na date ya le 11 novembre ezabongo vendredi. Rendez-vous à ne pas manquer au 960 après sa qualité. Le 11 novembre, ba maman de grande cœur, ba zabongo na biso elongo, et zabongo vendredi, alors samedi, eza férié, dimanche pesa férié, lundi pesa férié. Donc, token de ko soutenir ba maman, o amité ma minene, o ba ko sunga, ba orphelin na mboka ya Congo Kinshasa. Maman, pour ça, moi, tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles, maman au grand cœur. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès que date le 11, ils ont confirmé le 11 ou bien tout est changé. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozala, Kaka, le 11. Le 11 novembre. En tout cas, tu as ébélé. Et ça, événement à ne pas manquer. Ma vrai Joe, ma vrai chéri, ma vrai tonton, ma bébé, biso tout. Le 11 novembre 2022, sur 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, dans l'espace Noisy-le-Sec. Boya, ça va noircir. Tobingi bino tout. Boya Ebele ko soutenir sur le 11 novembre 2022 na 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. En tout cas, tous en a posa ya soutien na bino. Boya vraiment Ebele pe to koyamba bino kitoko makasi koleka. Boko sepela na soirée wana. Donc to koyamba bino maboko polele botala ka ba maman ya mitema minene. Ba maman ya mitema minene donc ezo lakisa déjà bolingo makasi. Donc boya ko soutenir biso pe to kende ko soutenir bana wana toza na bango na Kinshasa na ba veuve wana. Même vie soirée boya ezalate. Soirée boya ezalate, soirée VIP. Tala bébé. Botala, mon papa chef. Donc beaucoup CP là, ni jamais vu. Boye belé. Maman bon moteur. Eza bongo. Balabi le 11 nde makambo 2022 Inda grave na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au grand cœur. Après avoir collé Kanama Solo wana, mon amboka Pichuki Tenge quitte appart après si solution ou alingi bongo azo appartement nantalu malamu pe na Pichuki Tenge quitte appart après si solution na ba problème na biso. Alors o alingi département de studio vous en avez besoin contacter kaka quitte appart o ezabongo ya Pichuki Tenge appartement à copier sa solution. Donc 2 pièces studio 3 pièces, on est pour ça. Tu qui t'engue à sa solution pour na problème na yo. Alors, to soutenir moi l'amboka, oya zabongo na kati ya organisation pour na kusala été. Tous abanda qu'on a facilité. Puis tu qui t'engue quitte appart, azako pe sa solution. Contactez kaka na numéro autoroutier la bino wana bo contacter puis tu qui t'engue quitte appart.
beaucoup de solutions pour la makambo ya bandaku, en tout cas makambo ya bandaku Pichuki Tenga pesi solution. Alors bolanda spot publicitaire o eza bongo ya Pichuki Tenge kita parte o salema bolanda binomo bongo na ba coordonner sur so bolingo contacter Pichuki Tenge kita parte bolanda yango na spot publicitaire oyo. Alors to senga na ya Willy Kunda a balancer l'émission mo spot wana comme ça to landa spot publicitaire kita parte après to zonga na masolo o alelo Kilelo, kita part, Pichuki Tenge. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution monani. Aux ana posa ya salle à concert, salle ya mariage, Pichuki Tenge appartement. Au salle location à restaurant, au benga kita part, Pichuki Tenge appartement. Aux ana posa ya événement, au défilé de mode, au ba mama ba roya réunion, au sokinini. Pichuki Tenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na banda otumbaranta banangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichuki Tenge appartement. Olingi ofungola o ba bureau qui t'apparte Pichuki Tenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichuki Tenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichuki Tenge. Baki Tenge ba ebele me wana kita part. Check. Parce que nama solo la biso alelo, toza ko solo la bongo quartier latin El Paris et Botami. Alors quartier latin El Paris et Botami na mboka ya France. Lelo yo to ko balabino bazana kati ya studio bazo préparer ya bango. Je sais pas single to acoustique mais tout le monde na katia quartier latin El Paris tout le monde quartier latin grand complet tout le monde do Congo ça voilà tout le monde binda bass tout le monde il est de cam il est tout le monde yemoko idolo bourman to bité na za promoteur ya likambo yango ya quartier latin El Paris Kofi yemoko tout le monde qui il y a semaine passée à Outiko la répétition voilà tu comprends quand on est quartier la terre mais toujours comprendre des quartiers la terre El Paris et Botami est-ce que Kofi ça lango d'accord toi ça lango d'accord alors tu sais la bilo bilili bilo momo na quartier la terre El Paris et Botami boromona tous les anciens des quartiers la terre bazana kati wana ezanini Kofi a pesi accord to eza bango moko basali yango parce que babeta na kati quartier latin peut-être va se retrouver et si comme un moment va se retrouver yango ba ko sala basali ba créer ya bango pe quartier latin El Paris donc to yebité mais to ko linga to kanga bango na kati studio pour to yeba baza bongo na studio et pas Serge Kabangu na studio NJ Jérusalem et pas Serge Kabangu boko la na milili boko mona équipe complet il y a quartier latin oyo bazala kana Kofi Olomide lelo tomoni bango na quartier latin El Paris tomoni yango toyoki yango ingénieur Serge Kabango azo pesela kezali quartier latin El Paris mais toyoki na minoko ya bango moko ba chanteur to ba musicien toyoki yango te mais toyoki yango na kati ya maloba ya ndeko na biso to ingénieur na biso Serge Kabango na butu ya lelo baza bongo na kati ya studio ba parisien so oboyebi ba sapeur so baza na kati ya studio na studio eza bongo bulu yeke na ebisio ambiance na studio kuna oboya Files Mangoi pe lokola soutenaka mingi ba artiste musicien azangité Vero Mangoi yepe azangité na moni aussi bandeko nyonso o baza na posa ba se retrouver na mabanga quartier latin yango wana eza na kati ya studio et pas Serge Kabango na ebité première séance la vida maya mumbali nasina ninga yake wende gina yote basa kidogo soko ligina zela koyuki boliwa bango baki bose mobe bapazi zangoyi koyoka nakiona zambi ça bien froid. C'est longtemps. Ils ont fait 10 minutes. Deux fois, le combat et
Connexion, ça. Voilà. Zela bende kasipeswa pena video wa Kongo. Ko benda bafla. Bende awa. Bende pena. Tous les gars. Tous on va utiliser ça. Bon, tokende. Oh. OK? Tous là onde. Tem, mano. Kasi bizobeta. Mwana ta. Tokei. Eh. Olobi? Yokati. Tous les cas. Tous les qui? Parce que yo so beta. Voilà. Donc, oh, c'est la mouvement. On beta. On comprend. Yaga. Mais échanger avec sentiment et aussi maté. Au moins Nicolas nenga live au bête. Ah qui t'a vitesse mon pour la film la bête live. Non bête normal boy. Il a ma bête. Là à quel niveau pour répéter 1 2 3. Ok. Tous là au Cambodge. Les cas portables, monsieur. Non, c'est ça va direct. Ok. C'est ça? Il y a vraiment un esprit live. Voilà.
bien-aimé, laisse-moi t'aimer. Yokanzembo nanga ya puligo, le sabe kalibisara mai, alia oyonario oyonaman, noko mamoto noko, noko la mamana bebe na yena sebe, ayo sako motozi, yolo wakana nona puge, kongola monte mano moto ya ayo. séance eza lelo baza wana titongo sa na yebite deuxième séance eza na mokolo nini mais oyo ngai na moni information na kopesa bino yango wana quartier latin El Paris ebotami na kati ya France donc cela veut dire tant que mona quartier latin to mona idolo Bourman leader ya mboka tuzomona do Congo tuzomona Binda Bass tomoni presque ba ils sont bazaki na Kofi ensemble est-ce que Kofi a autorisé pour Kofi pas à peine à masolo azo kebetation quelque part tout le monde a sangisi pe groupe mususu awa surtout bana ya o babete pa ya Fabrigas na kati baza wana ebele tokoloba nini est-ce que apesi accord tokoloba nini nga nazana makambo oloba te mais juste nga la pesa binoka information que quartier latin El Paris et Botami et na kati ya studio et pas Serge Kabango oh nous ça na posa libanga en tout cas aluka idolo Bourman on se retrouver Paris tambula ndingo na Paris ils ont toujours Paris ndinga rifa malenga yemo galoba on Paris jamais à Paris quoi donc minga olobeza na ngote on a ko pesa bino na poko lelo ezande ngwana quartier latin El Paris et Botami bazana kati ya studio bako travailler
je sais pas bakosala single bakosala maxi single to bakosala acoustique je sais pas mais comment na quartier la TL Paris to monique ba musiciens so habitana ko fiolo midi bazan la kati wana donc na yebité il faut passer une autorisation to il faut passer la ndenge na bango bazan ba grand garçon alors na yebité et to yebité bon bolanda yango na bilili en tout cas minga ko lobeza nango te Paris et Kotika la kaka c'est Paris pour être quartier latin El Paris et Boutami. Merci la bande kono sur bozaki dans la ligne. Merci na ba maman de grande cœur pour basa bongo la soirée na bango. Il y a le 11 novembre 2022. L'espace Noisy-le-Sec en tout cas ça va inda to zalawana. Ba Lion de la presse ba zalawana. Bongo yozanga ozui et bongo tolo. Merci. Ciao ciao.